La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso. Lelo to liboso na bino tolo bilana nu rando ya Karine Yamado na Davina Apwa. Alors bandeko bolanda biso nzamba lola pambola bino kan ngana lobananga toujours. Bonjour, bonsoir, yango dépendaka vraiment na ero kolanda biso. Dona ero kolanda analyse tope émission na biso ndo koyebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Lelo na ekolobela likambarando o batebele bokomelinga ozolobela ngote ozokipango te boye yango to ekolobela to expliquer nanu to luka to yeba problème angu eza nini kande balobaka lelo libeba lelo nde lelo Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Lelo nde lelo. Alors to meka ko décortiquer mwandambu to meka ko lobela penza likambo Davina Apwa na Karine Yamado. Ngana lobana nga toujours na yaka langa liboso na bino pona ofinga te to yaka toujours ko sala ba analyse na biso lolenge esengeli. Biso pona to zara wana ka pona ba analyse na biso to zara na biso wana te pona ko ya ko finga tope pona kokota barando ya batumsusu. Alors torolobela vraiment likambo ya Davina na Karine Yamado. Kande en lobarso ezambala no liboso au coach na Xile Botelwa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. En tout cas la famille, tous amis mamalamu ya au partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. Na pesi merci na bandeko nyonso bosa ba partage na bino en tout cas na mona ba partage tango bandeko ba partageaka na mona ka donc merci beaucoup na bandeko nyonso obozo soutenir Xile Botelwa TV akende liboso en tout cas nzamba lola apambola bino batutu oboza wana obo partageaka ba analyse na biso obo sabonaka oyo vraiment bo emaka botiaka ba commentaire na bino nzambe apambola bino. Affaire Karine Yamado na Davina Apwa yangonde pena bomoni tobimi liboso na bino po tolobela. Alors ba dédicace nanga na Madeleine Aketa de mon cœur en tout cas nzamba lola pambola yo bisous esika ozali ba dédicace nanga na ma maman chérie princesse Allegri ya mama Yvonne en tout cas nzambe a pambola yo ba dédicace nanga na Christella de Dios esika ozali ba gros bisous en tout cas ba tutu obolandaranga nzambe asala bino bola boza penze ebele o na kotanga bakombo na bino nyonso à la fois te en tout cas nzambe apambola bino asala bino bolamu ebele. Davina Apwa na Karine Yamado la famille moto eza ya kopela
moto eza ya kopela rando oyo ebandi mabe. Bino moko boyebi Karine Yamado ala na comportement na ye nanu. Davina aposus mama millionnaire ye pe kuna zana ba comportement na ye. Bangumi bale mutu na mutana ba comportement ne ya makasi. Rando o ezo banda entre ye na Karine Yamado tokosuka na rando o ndenge nini? Tokosuka na rando oyo ndenge nini? Bangumi bale toyebi deja ke batika kalikambu te. Karine Yamado toyebi epe ndenge azana atika kalikambu te. Bino mo boyebi azana barando mo ana bandeko ne ya bacomédien o tokotanga pe kombo te. Toyebi rando wana ndenge zaki resistance, toyebi rando wana ndenge pena ya nani Karine Yamado bande ko sabola ndeko na biso mwasi. Toyebi rando wana ndenge Yamado zaki air nyonso opelisa kamera. Boyebi ye monda lo baka bino bokasi nga banga kabino ngana banga kabino te. Bino moko boyebi Karine Yamado patika kalikambu te. Bande konanga rando oyo totala ngondenge elekela lelo penza tozala totala toyeba ekosuka ndenge nini. Naloba toujours ngata na yako sala ba analyse nanga naloba toujours bomoni ba théâtre totala lelo. Ba théâtre totala lelo eza ba réalité ya ba vie ya bato. To mona ka teke otali théâtre ka par sentiment otali na théâtre mais en réalité eza ba vraie vie. Eza ba vraie vie o bato musuba obika. Eza ba vraie vie o bato musuba o vivre. Eza ba vraie vie o ekomela bato mususu. Rando na olobela ya Davina na Karine Yamado eleka na théâtre ya Bellevue Kandi. Eleka na théâtre Bellevue Kandi. Mon vouloir ma kokifie yango wana soki na lobi yango bien te. Rando yo eleka na théâtre wana. Bandero nanga en tout cas na invité bino soki na otali théâtre ote kende kota na Bellevue TV kende kolanda théâtre na eza mama na leçon. Eza mama na leçon o ba pesi penza na ba jeune fille ebele. Eza vraie vie ya ba jeune fille ebele. Et pas na biso tomonika théâtre. Tomonika ka théâtre leki nango na Bellevue TV tosieki ya eza nango théâtre. Mais en réalité, ezo loba ebele. Ka biso tomoni théâtre mais en réalité, ezo loba ebele, elobi ebele. Ba théâtre lelo. Na sepela rota la Bellevue po à chaque temps, à chaque fois natala rae na zora vraiment leçon de vie. Na mambo ebele. Kaka na théâtre wana tomoni Kenny a raté libala. Kenny a raté libala. Pourquoi Kenny a raté libala? Po azalaki envoûté na camarade na ye. Kenny a kende kokota ba photo na ye na société o ba teka kabasi. Alande camarade a pesi conseil yes ke kota photo. Akei pa kotisi. Mais ayeba kite. Innocent oya zalaki. Kenya ayeba kite ke musala oya zo ke kokoti la ba photo. Eza musala kindumba. Mais tala ndenge eyaki ko rattrape ye. Kande balobara ya ba passer na biso e rattrapaka biso. Kolinga te passer na o eza mabe. Po lobi oko regretter. Makambo ezoleka na ba théâtre o eza ba vraie vie ya ba jeune fille ebele. Ba jeune fille ebele lelo ba obika malheur par rapport ya ba passé na bango. Ba jeune garçon ebele lelo bazobika malheur na vie par rapport ya ba passé na bango. Lelo batebele bakoma okanga bandoki na famille. Batebele lelo bakoma okanga bandoki na famille, okanga bandeko bandoki, okanga banoko bandoki, batata mwasi bandoki. Yo moko zoyeba te passé na yo ezaka ndenge nini. Yo moko zoyeba te na passé na yo osalaka nini. Na passé na yo mabe nini osalaka o ekanga futur na yo. Lelo Kenya rataki libala epa ya Ada
Pourquoi? Parce que papa a dake ko découvrir ba photo na ye na ndako ya mabe. Lelo mari arataki libala. Pourquoi? Parce que camarade okutani kana connaissance moka lobi na yo yebite kende kotika ba photo boye ta ba fille ba bwa camarade tala kuna bazora ba fille tala kuna basala boye. Mambo eleka na SB yango eza mambo tota na théâtre Bellevue. Bolimbisa nga pena na loba na nga so na zoloba na lingana sala pena be exemple pour bo comprendre. Makambo ezoleka lelo na SB. Yango makambo totala lelo na théâtre Bellevue ya makambo eleka na SB. Karine Amado avanda na baleki na ye. Karine Amado abalaki Blaise. Blaise azwa Davina o azaleki ya Karine Amado avandisi ye na ndaku na ye. Davina ye kobota mwana tia koli apusa nya komi na 10 ans. Mwana vanda akapa Davina epa na epa Karine Amado. Davina vanda akapa Karine Amado. Karine Amado tellement zaki na zemi tabande kozwa zemi te a profiter na amour ya mwana ya Davina po asepelisa mobali na ye po mobali na ye alobele te likamba mabota. Mais lelo Karine Amado tellement boti a créé rando ndeko na ye. Alingi lisu ndeko ne na ndaku te. Abengani ndeko na ye. Me abokola ndeko ne banda na zemi ti mwana koma na 10 ans. Eza mambo esalama na ba foyer ebele. Alors ndeto omone la likambo yango pour épisode alelo ndeto déterminer ce qui mwana wana za ya Blaise mobali ya Karine Amado tote. Mais ndeto omone la on dirait que Davina botana mobala ndeko na ye. Combien de foyers na mokili yo makambo esalema. Combien de foyers na mokili yo makambo esalema. Na loba toujours Bellevue ayebi kozongisa ba mémoire a batu. Batu lokwa ba Bellevue na Congo ba batu moto négligé. Posoka komi film au sentir que film o ezo piqué ba les concernés. Au sentir que film oyo total ango kana misu ya film te, mais total ango na misu ya réalité ya vie. Eza na ba réalité. Ba réalité belé. Soto ke na vie ya Linda. Linda se manqué na papa JR. Pourquoi? Parce que papa JR ndenga zawana abota te. Alors comme papa JR abota te, aye kozwa mwasi libanda akomi koloba na mwasi ba point faible ya mwasi na ya ndaku. Mais papa JR aza marié, akomi kuna nazoluka mwana, mwasi na nga abota kate, eloko nini elakisaki ke mwasi na yenda bota kate. Linda sakani na papa JR aliembo nga papa JR. Yoko c'est la papa JR qui était mwana na oye na bota combien de basi ba kosela mibali bana. Ka po mobali anaza mutu mwa azuaka. Ka po mobali anaza ba possibilité. Makambo esale maka mibale bele balela na vie. Ayebi ka na mwana. Ayebi ke mwana naza kayanga. Mais en réalité mwana za yete mibale bele balela na vie. Mibali ebele balela na vie. Pa JR akome ko sala ngo lokola aunyokola mwasi na ya ndaku ko bwake la mwasi ba jeton ngai mwana ngai héritier na ngai Peter azoya. Metala pa JR tanga ke ko découvrir que Peter aza mwana na été. Ake ko découvrir pa JR ake tie pa ba Linda. Okolela yo na nani? Ba ozongisela o nini? Osenga bazongiselo nini? Famille yango ba na mbongo te. Mais papa JR abebisa mbongo na ye. Ya mambo ekomila batebele. Yango tant total ba théâtre. Bandeko nanga total ba théâtre teka par sentiment. Poza na ona ndako eloko osaleza te. Tika na tia nanga théâtre na seka. Ba théâtre mingi total ka izaka leçon.
Soto uto landa théâtre oya ya homicide uto leka ya Belleville. Théâtre ane pesa ki batu ebele leçon de vie. Naloba toujours ngata on landa théâtre na bakisara implice na vie. Mingi théâtre à Belleville na bakisela rango implice e bakisaka nga mayele. Lelo na théâtre totala ka o totala oyo. Combien de basi ba perdra babala na bango ke mobali pena ye po balebwe me CV na ya kaliza mabe. Combien de basi o ba perdra ba mabala ya bien. Poani parce que salara mobulu moko boye na passé. Metango alinga bala kaka passé wana e localisé. Ngana obeta bino lisolo fi moto vanda na quartier moko na sina beta lisolo o. Fi moko to vanda na quartier moko. Fi wana zwa mobali ya bien. Balingana na mobali moko ya bien na réseaux sociaux. Moi mobali wana kendake États-Unis na âge à 3 ans. Akende États-Unis na âge à 3 ans. Moi mobali wana komi na 38 ans. Atikala kobala te. Ayo kuta na fi wana ka na ba TikTok na ba réseaux sociaux na ba Facebook wala kutu TikTok na ebimite. Na ba Facebook akuta dina fi wala to vanda ne quartier moko. Aye ko sepela na fi wana alingi ayebisie na yana nukisasa te. Na ye États-Unis na âge à 3 ans. Depuis na ya na âge à 3 ans. Non na zonga na kisasa te. Na olinga na zonga kisasa. Na ke kutana na ba parents nanga. Na ke kuta na mama nanga na kuta na papa nanga. Mais nazo profiter pe na ya na bala yo na sa makamnyo soto zonga. Moi mobala na obinga na koma déjà américain na ya kisa da États-Unis na sali 35 ans États-Unis. Moi mobala na koma américain ana mbongo loko eloko mususu. Moi ça na kuta na kana chance ya vie. Mais boyebi eloni ekomela kai na vie. La famille na lobato tambola bien. Oza jeune fille tambola malamu. Kolanda biloka mukilite koleka. Kolanda loengete. Nakumba mutuka. Nata kabelo. Nata planta bien. To se rappeler. Ba mama na biso pe na série ya ba wendo. Ba tara ba plante. Ba mama na biso. Même na ba 1960. Plante ezalaki. Pona lubake nyonso koleka. Ba marque o ekobima eko sila ba marque ya sike kobima tozaki na kabelo to komi na human hair to yo koma na Vietnam to yo koma na cheveux indien pona omona ke nyonso biloka mokili ekoleka bandeko mwana mwasi wana mobala ya kate aye eloni esalamaki moi sana linga mibala mikolo ala na mobulu ayo kuta na chance na ye na place patika mobulu abande pe kotika ta bande ko continuer nzoka mwana mwasi wana za likangu ya papa ya garçon wana likangu ya papa ya garçon wana sombela mwana mwasi wana même mutuka mituka ba deuxième bureau bani ba nisa ba juke wana ba nisa na mituka ba deuxième femme asombela mwana mwasi wana kosi papa wana ke nazo voyager nazo ke vanda na matadi na okende epa ya maakulutu na biso panda mwa temps moko na kozonga po ayebi ke mobala zoya kosalela ye prédote ayebi ke mobala zoya basala prédote babala na basala makampu nyonso mbala moko alors aye kokosa mobali na ye po aluka ye te po amitungisa te po na oluka ye akosi ye ke na o voyager kolukanga te boyo landa lisolo ye pona faire comprendre bino ke makambo to tana ba théâtre lelo
eza makambo oyo esalemaka na ba vraie vie bafille toyeba otambola ayoke na monga fula kovande pa noko na bango o atikala responsable na bango a famille po libala tant mobala zoya eke kolekela kuna mobali na ye oya papa ayeba pa noko na bango te akoma pe kuna te bakoma rapete bakomi mobali pa ye fiancé a ye ba parents ya fiancé moi quelques personnes na famille ya fiancé ba ye ko accompagner moi na bango o auti États-Unis aye kubala o alongwa kisasa depuis na 3 ans aye ozonga kisasa na 38 ans aye obala moi sana dakika na 25 ans 25 ans ya pamba mais mobulu ya makambu to mona leo na ba réseau TikTok oyo bakotaka te bakoti bakomi pe sur le terrain bakoti bapesi bango pe place bavandi badiscuter pe makambo nyonso bino mo boyebi to discuter makambo nyonso ava mwasi abima na predot bakende kobimisa mwasi boye papa ya mobala tomboki papa ya mobala tomboki po nini mwasi aza makangu na ye libala mo esalema eza te po mwana na ye akoki jamais kobima na mwasi oyo abima na papa la famille tambolaka bien ba fille bo tambolaka bien likolo a mutuka likolo ya clé de contact likolo ba mona yo compte na ona TikTok eza na ba abonné ba mona tsaka ba biloko a bien likolo ba mona yo vanda na ndako a bien bokoma soko lati mwa robe lati mwa ni wana comportement michou o lati mwa ni wana otie ba o film likolo ba mona bino yaya avenir ekote ya bino tozaka kawa tozotala avenir ekote ya bino bandeko nanga naloba toujours tozwaka exemple ya bamikolo bandana kovanda na zongisa conscience na osima otali na quartier na bino tala lelo bayaya o bakoma benga ba iki ya quartier tala ba vie na bango na passé zaka ndeni ata na théâtre tona bato ebele na ba théâtre na soko tali bango lobi opena vina e koma boye okamwe obi opena ndenga zalaka vina e koma boye osimbi pena munoko kamwe ya mambo tomona na ba théâtre lelo mais ba jeune fille ba ososola yango te même bango moko ba comédien ba ososola te ko bango batala na ba théâtre na bango te ba ososola te lo enge futaka te Kenya futa mibongo Kenya rate libala asala kine mobulu yango kutu te metanka tangu ka kenda kotika ba photo na ye kota ki na album wana ba photo na ye balongoli yango te eza na album wana esika Kenya milukela ki problème esika Kenya bimi na faux caché esika Kenya bimi mwasi ya ndumba kaka pona ba photo ba photo na yende esali ke ba benga Keni mwasi ya ndumba ba photo na yende esali ke Keni libala esila Maria zala na mobali na ye me akeko luka nini kuna akeko luka bima na mobali ba pese mbongo comportement ya ba fille ya lelo oza mwasi moko moza na 4-5 belles familles mwasi moko moza na 5 belles familles yebisanga mobala olinga ya obalo boye e coïncide na passé na yo mobala olinga ya obalo boye oyebite mobala ya msoza camarade ya belle famille koto mususu ba vie ebelezo beba ba vie otozo mene lelo to mona pasi na ngote mais lobi tokotuna naka oza na 22 ans oza na 25 ans oza na 20 ans oza na 26 ans ozo sepela na bolenge elenge sepela na ki elenge na yo mais yeba mwana mwasi soko lekisi déjà 30 ans sans musala sans libala sans mwana ekomaka difficile sans libala sans musala sans mwana
ekomaka difficile. Siko bino ba jeune fille lelo bokoma otelaka ba poche ya mibali. Nga lobaka nga na milukaka nga moko nazala mère boss. Et non nazala mwasi ya boss. Bokoma miluka bino moko te bozala ba boss. Mais bokoma oluka kolia mbongo ya batu. Bolinga mibali ya ba age na bino te. Bozo bimana ba papa mobalo akoza la age moko na tata na yo. Mais ozo kwa sime. Ozo kwa sime. Veut dire obimana e kaka pona mbongo. À cause de l'argent. À cause de l'argent, on dit obimana mobali moko o aza tata na yo, o aza mukolo même ya papa na yo. Likola mbongo, yaya avenir. Moi si abongisa ka venir. Lelo babiloko boyela rabiso na internet ozu plante milayo teti na fela ozu plante otie olata kitoko ba mona yo oliko mona lamba $400 $500 te yo wana plante à 300 400 500 600 yaya lobi ekosila baya gabi basala vie mama Teresa o ba fingi kingo poso asala vie. Bomo lelo nde bakomo fingama. Baya gabi basala vie. Ya gabi soko bala ta colonel. Mabala pe colonel. Soko bala mutu ambongo. Mabala mutu ambongo. Basala ba vie. Mais lelo to suka wapi. Elo kwane zelo komo fete a mingi ba comédien. Basali ba vie, basila bisalu, basala ba vie. Mais lo basuka na banda kwa mabala te. Malgré zane boss azo bosser na nde na ye. Total ka ba théâtre na misu ya teka total to sepela. Mais total ka ba théâtre poto zwa ka leçon. Karine ya Madonna Davina lelo to ebite ko suki la bango ndenge nini. Est-ce que mobali ya Karine ya Mado abotana Davina? Est-ce que Karine ya Mado azo balukela Davina po yesi azu mwana? Aolinga te mobala Davina zala toujours na bolingoka. Akomi ko mona siko mwana Davina komi ko gagner part. Nanda kunaye. Lelo akotisi jalousie. Lelo Karine ya Mado akotisi jalousie. Et pa leki na ye. Mais abosani ke mwana ya Davina zala wana pona bango. Lelo abalukeli ndeko na ye. Mais ye deja boti. Davina palobi aokende te. Aozala wana ponda kuzo kwa appartenir na bango mibale. Donc yango elakisa ke mobali ya daya na ye abota na leki ya mwasi na ye. Ya mambo esalema na ba foyer belé na ba mabala ebe na bandaku ebele misupe yeba na misupe ba bomba ngo. Ba théâtre Belleville ezalaka pepe sara leçon. Alors biso ba o totalaka total a poto zwara leçon. Total a teka ka en vain. Ngalo bango na alaka na ba théâtre belé na tala raté. Na ebite so bini pe bosala constant wana. Na zaka so na sisi otala théâtre Belleville. Na komo luka théâtre ni na otala. So na tie bo théâtre na ta ah. Na mona ka luka ma camion se le kono na mona ka bizarre. Na mona ka ke de ka bizarre. Na mona ka luka bazo koma penza te. Pourquoi? Parce que ce qu'on a la belle vie, au sentir que non, awa éducation eza, au sentir que non, awa professionnalisme eza, awa na ozwa leçon de vie, awa eza théâtre te meza école ya kolen. Félicitations na équipe Mobimba ya Belleville TV. Merci beaucoup na Mama Bella na ba théâtre c'est la Rabiso. En tout cas prière na biso za kanzamba bomba yo au vivre longtemps. Prière na biso za la kanzamba bakisela ko ma yele, abakisela ko toujours ba idée.
prière na biso pene ezalaka ozala na basutu ba idée nzambe apesa ba idée belé po oseyelaka biso musala ya kitoko kaka ndenge oseyelaka biso. Encore une fois, félicitations na équipe mobimba ya Bellevue TV. En tout cas, félicitations na équipe mobimba ya Bellar TV. Félicitations na Kenny, au joué vraiment kitoko l'île talent na biso. Beaucoup de félicitations. Félicitations na Linda, félicitations na Pierrot Ndombasi, félicitations na Bino Nyonso. Tomoni pena ke ti théâtre zo kena aussi là, au joué penza kitoko makasi. Nzambe a pambola bino. Tokomi na suka ya émission na biso, alors la famille kande na lobaka partagez-les partout, tielanga j'aime, tielanga commentaire à bien, partagez partout pour que epesa bandeko mususu leçon de vie, bandeko mususu bayo kata ba histoire otobeti awa échanger ata bandeko mususu e ozala bien. Lelo to mona bandeko na biso likolo basala ba vidéo na TikTok, likolo ba iPhone, banebele ba babisi ba vie na bango likolo ba iPhone. Azwaka iPhone pour ça ba vidéo kitoko na TikTok, mais iPhone wana bimina combien de papa, combien de mibalo ba moni nzoto na idikola iPhone kala banzoto basi ezalaka sacré, mais lelo nzoto mwasi koma kaka boye boye. En tout cas nzamba lola a sunga biso. Merci na bino, tokutani à la prochaine occasion. Soki Yesu azongite, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.